Zana mingi ba Mario na poto, zana mingi aona ndaka basi na sima akoti libala awa ba bengani ake kuna bote mais lakini asala elo côté parce que ole Satan est pour rien. Il fallait ndia ken d'Afrique du Sud, so de la qui orienté pour nzambe alo ça changer vie na akoma bien la vie. La poto 21 ans ngoyo, 5 ans ngoyo, 10 ans ngoyo. Elo côté bela ba selfie et bela ba photo, on a la libula métro comment Mario le côté awa obimia wa lobi oke kuna osongi kuna koto na poto. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Beauté Balandia, chaîne Nabiso EHP Media TV, tout partout sur internet. La place des amis Biso vraiment, beauté Nabino et merci mingi toujours, na ba soutien Nabino, na ba prière Nabino, na ba conseil Nabino et pourquoi pas na ba critique Nabino à travers ba commentaire Nabiso et puis na côté Nabiso toujours vraiment merci beaucoup, c'est ça l'amour au Christ et attirer Nabiso. Aimez-vous les uns et les autres. Merci beaucoup, comme d'habitude, de tomber ça toujours que cette émission est là pour tout édifier, consoler, pourquoi pas bénir, car la Bible est allée que là où moi comme Ibalimisa, tout va s'engagner, na komonae, azawana, na katina bamo. Voilà, devant moi je suis avec mon salle Nzambe, Otobeni na Kombo, le pasteur Israël, Nash, autre Madi. Éveil patriotique. Beauté, mon saladame. Beauté, Papa Brice. Oui, Bazo Landayo, à travers chaîne Abisso, oui. Témoin Landaku, partout dans le monde, l'Europe, Amérique, Asie, chrétien sur place Kazali, puis pourquoi pas, la Katia République démocratique du Congo, on a été sur la Mbota, au Pesaba Nzambe, pour moto des canaux. Oui, na pesi shalom, shalom, na l'église parole révélée, on a Kambaka, na pesi banagno sur la parole révélée. Mbote, banagno sur Nzambe, banagno sur partout dans le monde, ba diaspora, oh, ba Zoaratan, bon de la Ponanga, pasteur Nabino, mon Nabino, de Nabino, le pasteur Israël Nash, la pesi banagno sur Mbote. Voilà. Voilà, merci beaucoup. N'engue Bible lobby, to logi ko débuter boité sans que to tikanya sur tout sur la 4 émission au na maboko Nzambe. Alors, la zone ici Tata Nkolo Yesu na bondelio na tiki temps favorable oyo entre tes mains. Je suis tellement convaincu que pesi biso pema pour na ba bit. Merci peuple nyonso baza disposé ba vandi liboso ya ba poste télévision na bangala na biso Nkolo baza la fortement béni. Faveur pe grâce na yo et affecté via mutu na mutu na kombo na Yesu j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, fidèles tous les spectateurs, vraiment, tous à la caca branchée, scotché, na EHP Media TV. Donc, j'ai profité de dédier cette émission, na batenion sur le Ménantais Koloba, ba maman sur le message pour soutenir le après si ma maman Déborah Miezi, depuis la France, ba moté belé, puis merci beaucoup maman. Dans les commentaires et puis dans les conseils en privé vraiment des os à la guerre. Ils sont faits qui pour battre bien. La bossani pété maman Francis Campoca, maman Elisabeth en Italie, maman Jacqueline à Lille et puis pourquoi pas la servante de Dieu Noéline Mpoka Jaël Mpoka Yansmin Mpoka vraiment. Merci beaucoup Penabino Batu Obo mais ça n'a toujours pour soutenir Basala Nzambe, ko tcha ba commentaire ya malamu kat na l'émission c'est vraiment important. Donc merci beaucoup pasteur Israël n'a été sur goza na bambote ya ko saper bana. C'est la personne déjà. On a tout ça dans la bande les sous na bana. Parce que ba ki saper bato ba commentaire malamu na se ya ba émission na yo. Na bato nyonso ba commentaire malamu ba encourager kanga na évangile nzambalo la apamola bango bomoni ba commentaire na bino en tout cas et ça la kabiso bien to persévérer la pamoli pe ba oyo ba commentaire mabe hein allié charama na ye allié hamburger na ye ache makolo likola kitsa olongo la misui na kirda akomiona aventurier na PCP bango mbote mais surtout na chaka matoi na ngana bato baloba mama malamu po ba kosunga yo o avancer mutu musupo omoni ki osaki mo erreur abengi yo encourage papa il faut lo baboto lo babu yango babengaka boningo mais na pesi bango nyoso mbote na kombo na Yesu. Voilà, merci beaucoup car comme la Bible dit toujours que c'est poussé par l'esprit que les hommes parlent de sa part. Le Seigneur Jésus-Christ c'est vraiment message nini oyo omimi bana Nzambe amukolo ya lelo. Merci papa Brice. Message oyo na sina pesa kiango déjà mais batu mingi ba sepela kina na bandelango batu mingi ba comprendre ki bien te. C'est ça la raison pour laquelle je suis ici pour na bandela susu message on a pesa ki
thème principal, il y a un message dans comment tu peux faire pour que tu localises ta zone prophétique. Dans ce c'est la bateau bazan anda koba comment parce que dans la classe que la parole s'envole, mais les écritures de la parole restent. Ça sera mieux bateau ba comme bisika bazan nanda. Le thème principal na biso il y a maté, il y a toi émission, toi il y a conseil, il y a ton comment tu peux faire pour que tu localises ta zone prophétique. Voilà, comment tu peux faire. Alors sous thème mes alliés parce que c'est ça qui n'ont pas sous thème mes alliés, comment tu peux faire pour réussir dans la vie. Mais le thème principal est ça, comment tu peux faire pour que tu localises ta zone prophétique. Tout est ça, comment tu peux faire pour que tu réussir dans la vie. Alors, verset Nabiso clé, Mokanda ya Genèse 12, 5 tina premier verset. Juste pour n'attendre, tu vas en andaku, ba koki kotanga tango nzamba zoe bisa Abraham a quitté ndako ba para a kende bisika o azotinda. Voilà. Alors, comment tu peux faire pour que tu localises ta zone prophétique? En d'autres termes, comment tu peux faire pour que tu réussisses dans la vie? D'abord, pour réussir dans la vie, bon, tu mingi bazana na fausse conception. Et que ceux qui n'ont pas en classe, ils apprennent à réussir dans la vie. Nous avons encouragé les gens à continuer en classe, à la classe. Donc, dans la classe, pour toi acquérir connaissance, pour toi acquérir na motu. Mais pour réussir dans la vie, ils ont en classe. Pour réussir dans la vie, comme ils ont comment tu peux faire pour que tu réussisses dans la vie? D'abord, il faut cliquer dans motu, la première position qui avec Jésus, tu peux réussir. Ceux qui ont cliqué dans motu, avec Jésus, je peux réussir. Aux ans à 85%, il y a chance pour réussir. Voilà, première chose. Deuxième chose, est ça, pour réussir dans la vie, il faut localiser zone prophétique. Tu ne peux pas réussir partout dans la vie. Et ça, dans l'endroit où on a bongisa, ceux qui ont attaqué place on a à réussir. Alors, place on a ceux qui ont réussi, on a partout dans le monde. Précisément Jésus, qui prévu dans le calendrier Nzambe babomaye, mais qui un endroit prophétique où qui planifié pour ça à Koufezaki Golgotha. Bangombe qui mais qui na mission précise, un endroit précis où il fallait Christ à Koufa. Normalement Christ a gagné pour réussir. La zone na Abraham. Tant on zamba zo pese ordre appelle ça Isaac. Bangombe qui est belé parce que le bon zaman na mais qui na orientation bon zaman na ngomba est tel. Donc pour moi à réussir la vie faut Nzambe a orienté. Pourquoi Nzambe mutu faut orienter? Nzamba ebi e bandeli pe na suka mutu on a tsama beli. Nzamba za na expérience à réussite. Nzamba za na expérience ya élévation mutu. Donc Nzamba na ko orienter pour mutu ki na sani akende ko réussir. Alors, batu bazalaka mingi na problème na motali réussite na vie parce que batu bazo tantoni mingi ça pour ta batu na volonté Nzambe. Mutu muso azalaka na kini awa lokola okaki ki mikolo France ezo futa azui transport alongo na France abeti 21 ans. La France est l'opposé. Bible zolobani. Tant Abraham azoninga kende azaki accompagné na nevina comme on a l'autre. Mais zaki prévu fallait basa nini bakabona. Abraham azobi c'est ce qui OK na gauche na kena na droite. Du bamboka mi balé zali faut ça nini opona. L'autre c'est que opona bamboko ezalaki nani na parents moko bien ba minda bien kende kuna. Et Abraham akei côté zalaki orienté. Mais côté Abraham akenda ko réussir to ebi nengeni l'autre ça qui ne soukila qui est mabé. Batu mingi ba se retrouver en Europe pour azaki na posa okende mais volontaire Nzambe ezalaki kuna te. Papa ezana batu mosusu ake poto te mais asa na Congo azo vivre ni. Amen. Ngana sina mona muto bandi journée na 200 francs avant 13h Nzamba changer vie na ye. Notre Jésus que nous prions, il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Mutu mususu abanda ko sala na ba boulangerie ya ba mindele oye ezalaka na ville. Mais mukolatika bandi ko changer mbongo na konza papa moli vie. Donc problème ça soki mutu a localiser zone prophétique na ye eza facile pour réussir na vie. Mais comment mutu ko sala pour localiser zone prophétique na ye? Zamba ko sungu na ndoto alaki siyo mboka moko. Parce que ndoto ezani, ndoto eza makambo moli mosala kanini ye monaka. Moli mamona kanini makambo nzoto ezo sibi to nzoto ko sibir à la longue. Voilà. Chiko bato mususu ba mona ngona ndoto pas quelle place on a réussir. Mais bato mususu eza senga orientation. Un vrai serviteur de Dieu a orienté pour que réussir. Par exemple Samuel pendant la nuit azola la zoroka zamba zo benga mais abanda ko yeba te que zalaki nzambe. Mais azo kende et pas Eli. Expérience au Élie azalaki nango nde sonaki Samuel sani a réussir. Dans la Bible zoloba que confiez-vous à l'Éternel, vous serez enfermis et à mes serviteurs vous réussirez. Donc devant un serviteur vrai à cause ça la que yo réussir. Parce qu'un serviteur de Dieu a la représentation au bimbanan ya mosa nzamba. Donc moni batu mingi ba se retrouver le 21 na poto na libula métro na brosse na poche.
parce que akendaki wana eloko côté soni ozonga kini bateka lupangu mpo na ye mais akenda mpe na potongo malgré orientation nzambe ezelaki te mais azoyengayenga akoma lola koti ki Mario oyo oba koti kuna muto akoma osala makambo akendelaki te parce que jusqu'à présent na localisé zone prophétique na été également ba fille ezala ba fille mingi alongwa awa akenda poto akokoma ndumba ya volonté na été mais le collège sengaki il faut bota pozo mukanda andimi bacha ezemi. Vous voyez papa? Donc c'est la réalité zone kalibana mboka parce que muto za na posa à réussir. C'est comme muto komi ko subir ba conséquences parce que azalaki orienté te. Mingi bazo yenga na poto na komi ndumba komi chel na poto mais na kina azalaki yangote. Mais vu que azana posa ya orientation te azoki po orientation te ndio mone mutu azo souffrir. Donc ça na mingi ba Mario na poto ça na mingi aona ndaka basi na sima akoti libala awa ba bengani akeko na bote mais na kini asala elo côté parce que ole Satan est pour rien. Il fallait qu'il y ait Afrique du Sud, soit là qui est orienté, pour nous amener à changer de vie, à comment bien la vie. Mais manquement, il y a orientation, donc les bâtiments vont souffrir. Tous les gens qui ont Pierre. Pierre a dit, il y a un kimbi si boutou mobimba. Alors nous, nous allons mal nous, nous, nous allons perdre la vie à bateau. Alors il y a un kimbi si boutou mobimba, la joue le côté. Pierre a dit, professionnel à Makambo, pêche, papa Brice, à Oumelaki. Lui, ce n'est pas bien dans la vie. Pierre a l'utimbisi, boutou mobimba. Christ a zoro pesa orientation na boutou to na moi. A pesa orientation na moi. Cette fois-ci, boka les choses. Pierre a zoro loko la yo lobby. Présence à Christ et ont incarné présence à Moussa Lanza. Mais dans le lobby que pour réussir la vie, et c'est un bon serviteur de Dieu à orienter au poste sanini au récit. Un bon serviteur. Un bon serviteur. Et puis mingi, à cause de pour réussir la vie, papa, n'a pas reçu tout le monde à ma camp. Automoso mon a sali chaîne na YouTube, kapoti kala bolumbu. Batu batalaka et moi monsieur yo kitoko makasi azana tolo bien kaka pas réussir na vivre famille outi na pauvreté muto ko ko réussir na lolenge na été fond nzambe a orienter mutu na sala mona mutu mususu azali changer mais réussir na pousse donc muto ko sala pour muto réussir na vie c'est Dieu batu mingi ba osibiri ba conséquences même ata papa na zo babris femme prophétique azali na homme prophétique azali minga ke ndako bala mobala vie na été mais la vie bazalaka na bâti la vie bazalaka on nzamba bongi sake soko j'ai vu no senini et celui qui m'a pas bongi kozwa mwasi ya mabe na vie papa Brice et qui passe malade amino kozwa pe mobali ya mabe na vie et qui passe malade ya kari et babela kari ba yebi papa libala ozo mona mingi bazo subir ba conséquences parce que kotaki libala sa orientation nzambe tango indeli enda komo luka nzambe na makambo nzambe aza alpha te azalaka pe omega te donc banda makambo na nzambe ngona opambola nzambe na fête ya Kana parce que invité azalaki na révélation obenga Christ azala comme invité et inda ki solution monanaki donc nangi na interpeller batu mingi o bazo yenga ba localiser zone prophétique tant monsieur ça na Congo il fallait ndo réussir mais yo ko se retourner en Afrique du Sud nenga nini yo ko zongola bato ba beti 25 ans 24 ans na poto moya ça les locaux ezate po azoye batte comment ko salo secret réussite c'est Christ secret réussite eza orientation nzamba ko pesa yo po au réussir comment tu peux faire pour que tu localises ta zone prophétique. Manquement orientation le loba na misa to 4 babot so mobile ki makenda manquement orientation comment les ka ko sala ba vidéo ya bolumbu pose wa base mo ba nini mo ba viona o ke no mbongo et ça récite te o kozwa $200 o kozwa $300 et changer vie na ote manquement ya orientation nde sali ke bandumba ba koma mingi lelo papa ya 53 ans zobima na mona 14 ans to mona 20 ans manquement ya orientation mutazo mona ke funa sala pour la réussir na vie comment tu peux faire pour que tu localises ta zone prophétique nzamba kolobela yo na ndoto to nzamba ko ki orienter yo na zela ba sena yi donc message clé on a copé c'est pas ba nzambe o bazo yenga jusqu'à présent okenda poto 21 ans ngoyo 5 ans ngoyo 10 ans ngoyo et l'autre côté bela ba selfie et bela ba photo on a la libula métro comment Mario le lokoti awa obimiawa lobi okekuna osongi kuna koto na poto obaki pengunda et simbité ozomona ningi na ozonga te et puis obibi so na Congo papa Brice tout ça la mabe celui quand muto voyager qui poto sika komi na mbongo omona ba appel yango ndo remarquer batu mingi baza na poto batiaka batu mingi na répondeur tika message kuna to ko personne numéro moko le kaka te moko lenga mingi parce que dérangement et le kaka mingi po ba ebi ke le ko poto c'est nini obongi zo anda zo yenga jusqu'à présent pour localiser zone prophétique te voilà
pendant la localisation zone prophétique te nangina interpeller maman ozokanga nangina interpeller papa ozokanga luka o localiser zone prophétique na yo pour réussir na vie. Comment tu peux faire pour que tu o localiser zone prophétique na yo même attends oyo anakazunda nani na masuwa na bosani Jonas ezaki na zone prophétique mais lokola kimaki zone prophétique tu as mis place nini oyo asukaki. Comment tu peux faire pour que tu réussisses dans la vie? On les a premier point. Deuxième point, pour réussir dans la vie, entourage, paye contact. Pour nous donner nini à réussir dans la vie, papa. Ce qui autant bon à bateau, pour réussir dans la vie, tu dois réussir dans la vie. Pour pas quoi affecter yo réussite. Milliers entourage, peut go sur un moto à réussir. Là c'est la mona moto foutre la na yolo. Alongo a kengaba, vie na ekiti là. C'est ta mon foutre la zo kokate. Azaki na bana 5, ba les lier trop zo bimanade. Milliers qui ont foutu les simbité. Attends, l'église, ils sont passés. On fait l'église partout. Ok, na banda les simbité, mais on a makala les simbi. Nos zones prophétiques, on comprend quand on a ma maison pèse millions na pété ça pour tout ça nini. Pour forcer. Voilà. Comment tu peux faire dans la vie pour que tu localises ta zone prophétique? Comment tu peux faire pour que tu réussisses dans la vie? Donc là-bas, faux prophète si baye biango. Ndio moni batoko Dieu m'a dit maman na yo papa no muso ko maman muso pesa mutu ye moko faut localiser ni zone prophétique. Prophétie eza mabete papa na ngai. Mais vraie prophétie c'est la parole de Dieu. Et ngo eza référence principale là-bas tout que mutu va banda usali kambo. Faut sa orientation quelque part pas que nous salini ak nous réussir. Voilà. Donc ngina interpeller batu ba baneni ba ko sala o ba jouer choisir représent na ba mariage na mabala na vie na musala boni ba ko ki ko sala pour ba localiser zone prophétique. Voilà, merci beaucoup Bana Nzambe, vraiment. La Bible déclare fais l'Éternel ton délice, te donnera les désirs de ton cœur. Voilà. Donc sala Nzambe, komisa Nzambe nde ba posa na yo et puis yo okozwa o noso okozala. Alors, question ezali kaka nazongi na thème na yo, bato déjà baza na poto. Ndenge on peut faire exemple bon. Kezo simba te basani bazonga na kisasa wa bandela ko luka Nzambe a orienter bango ou bien bakoki ko sala nini car kuna place basali. Merci papa Brice. Question posée là et souvenir na se souvenir na fille moko abenga kinga na France totanga kombote singa papa banda na na France ça we l'autre côté ba ebi singa vana zwa mukande fona bota minga pe na bangi Nzambe boye na bote zate papa na moni vie comme na suka parce que la Nzambe ba bondeli po na ngam na moni makambo zo simba te na bengi yo po bondela po na ngate mais na bengi yo po pesa nga permission na bota. Maman, yo benga na peso permission bota ndengeni. Ko sala rapport sexuel en dehors de mariage yango ze ko boko tata en dehors de mariage pozwa mukanda. Pro mezani ni pona bandeko bazali banda mboka pe bazana poto. Nengo tu poser question sur moni makambo zo simba te. Abonde la Nzambe, a localiser les zones prophétiques to abenga biso c'est pousser là to pesa numéro ya téléphone. To ko orienter à partir à poto pour que réussir. To orienter zonga kin selon ainsi de l'Éternel le Seigneur au récit. Parce que papa moni sango pe kenape mabeli banda ya mboka. Ezana bato na mboko Nzamba osala grâce na mboko yo. Akena poto destination kina avant na lège. Muta koza la ka lège na mboka na ye. Ah oui. Moni donc mutu muso zaki nango prévu abongela awa do ba o bazomona. Jusqu'à présent bazo tantonner ba ebité. C'est pour cela Nzamba cha bassin na ye wana ya solo pour ba orienter osala nini au réussir. Oui. Voilà, basala nini siko. Ba ya à partir kuna basala nini. Ya moi ce qu'on a répondre yo. Ba o baza kuna ba ko na ba mako kinité. Il faut pas avoir orientation, c'est pour ça que tu pèses le numéro de téléphone. D'où ceux qui basent dans passer le muso dans Syrie, quand on est là-bas, ce n'est pas un péché. Mais ceux qui basent mon là-bas pour regarder, bah il y a to ba benga biso to pia bango nini orientation comme Christ les opé sa pierre. Cette fois-ci bon kana mo nyama. Présence à Christ lo kola cette fois-ci yo lobby. Parce que la carte sa pierre to mon la promesse. Parce que ça na mutu muso à quel poto mais ça na réclamation comme Pierre. Nani comme nani Simon. Oui, c'est ça. Parce que Pierre a la réclamation, c'est Simon a la réclamation. Au moins, tant qu'on va réclamer Simon, mon Christ a yebisa Simon, a bien sûr comme Pierre, tu as dit Simon, ça t'en a 5 kingayo. De ça là, il fallait réussir, mais ça n'a pas réclamation. À partir de l'orientation prophétique, et comme ça que mon dossier a réussi ici. Donc, babenga biso.
to baluka basala nzambe o nzambe otya bango ake ba orienter bango soki bazonga awa to batika na kuna. Voilà, merci beaucoup na bimi na sous question na yo indice nini o esala ke mutako na réclamation na famille. C'est-à-dire ça bimi mboka par exemple mais bandoto na ye to soka lali ba rêve na ye zo sala yo zaka na kati ya kini. Mais indice nini o esala na kati ya vie mutu azala réclamer. Eza makila parce que famille na famille nyonso za la famille na ngaki ndoki ezali bakoko na ngai eza na babiloko basala eza bato mosusu babelaka bakufa na malade ya mino na bafamille mosusu eza bato mosusu balekaka 50 ans te bafamille mosusu eza na bato mosusu soki abandi na mbongo me basukaka pauvre eza na bato mosusu ata koti libala babengelaka bango ete ekufaka nango eza na moto mosusu ata aboti ata azwi zemi aosuka na morne eza na bato mosusu bazala ba estomac na bango ya famille eyebane koma lokola uniforme eza balien ezo réclamer bino mosusu akosala effort abima mais azonga aka nango yango abengaka balien to ba réclamation moni ba réclamation soki ekanga bino bakoko na bino bakufa mais ba impact o bango basala ki ezo continuer ko réclamer parce que na kati ya ba 20 na yo eza na makila bakoko na papa na bino aboti yo aotambola nango pe ozotambola nango lelo yango molaka moto alali na poto mazolota makambo wapi na Kinshasa nalobaki tolalaka na butu po nzoto epema makambo o molimo emonaka ne babenga yango nini ndoto eza makambo moto azosibir to o moto akosibir à la longue ezala moto mosu netinga afala kende point do na lotaka na ndoto bandako moko ki bien nini mais mukula te point na bi on ndena monango na ndoto vous voyez papa donc ndoto eza makambo moto azomona donc moto akozala na poto na butu azonga ne pe na kini asoki pa na kin ba beti ye pe film na toko pa na muki bwe mkongo pe pasi moni papa donc les abat mususu basala ka confusion na monde spirituel donc ba réclamation familiale les ala qui existe même Pierre azaki na compagnie na Christ mais azaki na nini na ba réclame Christ abi na bonde laki on appelle la puissance qui se cache dans la prière. La puissance qui se cache dans la prière. Nengi na interpeller bato nyonso o ba obenganga na obonde la pona bango. Mais muto obonde la pona vie na yo koleka yo moko azate. C'est-à-dire la prise de conscience au milieu voilà papa. Donc orientation est important mais tu dois prier aussi. Parce que muto ressemble la pona vie na yo koleka yo moko azate. Donc bazan a besoin de délivrance. Au par là qui au toucher trop Mambetali ba Mario. Mais quelque part, aux obonatés, si balongwa qui va se déplacer, va commis en Europe, on a air mon coupé boembo capé cause à la base, il y a souffrance, il y a ma vie belé influençable, ma vie belé pe. Beaucoup on a vu sur la République démocratique de ça dit beaucoup mais ba kondia mboka. Ma cause la paix cause. Makambolobi est important papa. Na moki na tongo le lopo Félix Mutaningite. Ponzamba ningi. Et ça, je suis un décidaka. Mon papa, je suis géré consigné na banque, je suis géré moi na bana, je suis géré ka souffle de visa kanzambe. Amen. Donc makamu susu, na sana mona batu netinga na yo. To dépendaka na mboka te, to yebani, to dépendaka na lola. Donc on est na biso lola, ko na biso lola. Pour ceux qui pour na mboka, mais to ebeta to zawa pe ni chu. Omoni chikoyo. Alors, muto ayebi nzambe avant ça la likambu. Faut à localiser zone prophétique à tout na vie nzambe zanini. Bato bati la kanzambe motema on nzamba orientaka beshuaka te baronde ba bango boy ata bani na lebi ba bango boy vaut mieux la fin d'une chose que son commencement baronde ba pona bango que le malheur atteint souvent le juste mais l'éternel parce que bango orientation la délivre toujours parce que yé muta pesa que nini orientation nenga bible zolo ba que crois Seigneur Jésus-Christ tu seras sauvé toi d'abord et ta famille donc ko croire ko sauver ba non d'abord na yo muto zo croire que famille c'est une équité donc par rapport à mboka mutako ki mamboka mais akima ngona orientation na bible ezana batu ba kima mais na orientation kima boye même ata Christ peut ba kimisa Christ l'Égypte mais avec orientation tant zaki bébé ba boma été donc batu ba zo échouer mingi manquement ko localiser zone prophétique qui m'a bien té batu musu ba zo kima sa orientation donc faut ba kima ndé bon Israël peut ba kima ki mais na nini orientation voilà comme nous touchons déjà my God on a évité pour la délivrance, bateau bazan a besoin de délivrance. C'est-à-dire, maramolobia et koti, pesa imusa namo. Parce que comme on a besoin de délivrance, il faut basala nini. Babenga biso, ndengo to pesa numéro.
Bitsa numéro principal les autres na kanga âge na ngate suis na zo bala te po anime. Yango za bitsa numéro to pesa kate. E mo ba to balongwaka andora makambo susu. Papa tindilanga ba photo na. Non. Na pesa numéro pour la prière. On est là les bosso de deux. Comme mais ça na pesa souvent ko sunga ba ofele. Na c'est que na émission la fois passée, ba to kan ne ba kana to la sabe ba pelle na toucher pe loko. Ba mama ba ye ba mo na ba l'église, ba na ba loso ba nini. Ba mi mo na moko azana âge ina ne ba pesa biscuit. Zo na ba pesa na bango ye kindoki. Biso to zui bana na balabala to na bango na église pour battre ba famille. Alors yo localisé zone prophétique na yo, ya ko pesa bala kindoki dans l'église. Et ba pesa mo na kindoki. Pendant la nuit, on a commencé à jouer pendant la nuit, mais on a moto na porte. Bazo senga ngai. Ngala sina yamba Yesu. Bon, dans un diamable donc c'est tout à fait difficile. Voilà. Donc na senga bateau bazo sunga. Pe balo songo to boka kiam. Tinde la bisombongo, to sambela pour ngo to sunga bana. Jusqu'à présent, le baki yaka ko assister mais ko filmer te. To boy humilité dans l'orgueil. Donc oyo ko tala ko filmer te quand il photo na ba asala mo geste na WhatsApp ala tsebeta msunde moko na poto ke bana bazali asala mo te so ke za ya nkuku bongo promesate amoni poto to tina ba photo mo zo sengi photo zo boyande na YouTube na zo boyande mo to sali video mo me ba otala ne batala ba video mama Olive akene ko sunga ba ba otala e mama Olive afana ko tra mabele mama Olive ko to yi kana azo ki bikedi acheli ko la mutu ko mikiti ça le ko ba biloko e zo impressionner ba to ba sani ba lobelo humilité mais dans l'orgueil. Moi je ne refuse pas humilité mais dans l'orgueil. Pourquoi? Parce que os impressionné ba to ba lobela yo moni papa parce que tant déjà na niveau net maman Olive ce que même bikedi na mutu adro ningo ngata quand même ba to ba loba. Si vous le voyez, vous avez fait la caméra, vous avez fait la caméra, vous avez fait la on n'y va pas le bel mais c'est ça qu'on dit les en actualité et ça quand ils ont des différents ça français n'est pas poche belé au moins donc ben c'est ça qu'on dit pas le bel donc monte la barre quoi maman a bis olive la pêche même de bicycle ça n'est pas qui accompagne ngana appelle quoi pasteur na nebi qui a changé ne loko yo tango aké ko pesa aché caméra exactement ngi ba to ba le bel avant de prendre ma belle trop ils appellent humilité mais dans l'orgueil. Voilà, merci beaucoup fidèles téléspectateurs, c'était bel et bien l'éveil patriotique. Pasteur Israël Nash. Voilà, votre numéro de téléphone, vous en avez besoin de vous, on a prière, en PV de la privé, moi conseille, moi donnez votre numéro. Le numéro on a Félina ou l'obélité. Non, pendant Félina, on a assistance, on va assister. Aux hommes ta motema malamu zamba zwa na se atombolo koma lelo moto zolia na bana na yo parce que bana baninga mususu to tozana ba ofele baza ba congolais ba misusu batanga kolia e musuma pasi moko musuma na potopoto mamungu ekoti na kati ne sika sucre moko musuma ya lobo ma ya sucre na lipa et bana bazolia ndengo wana donc ce n'est pas vraiment bien moko mususu ki mutama batindi balé moi beaucoup le bon tseka moi ce solo kwa bano balia ka donc yom tozana motema malamu sunga moi quelque chose et au sala bien zamba robosa na te bolango epolaka te bolango epolate le bango baza ba ofela le bitan monsieur kozala bana na yo donangi pena ko beta CTT pour la ofelina bana nzam déjà ba aigle ba comprendre ka botina quelque chose pour na bana yo numéro na nga téléphone eza pour na bato ba maladie bato bangi ba contribuer pour na ba ofela numéro na nga téléphone yango yo na bato baza na poste orientation baza na poste orientation mon numéro eza plus 243 89 72 32 229 plus 243 89 72 32 229. Voilà papa. Voilà, merci beaucoup fidèles téléspectateurs. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Et notre Koloba, c'était l'éveil patriotique, autrement dit, et le pasteur Israël Nange. Voilà, notre Koloba déjà, Betty Tangwa. Naïbi que tous avez la réponse dans les commentaires. Vraiment, il y a un problème. Numéro naïe, moi, on a aussi ça se rejoint bien. Bisopé. Quand je suis en Asséana, là où je Brice, garçon sympa, hein, votre humble serviteur, car la simplicité a un nom. Donc voilà, vous contactez Bissot, vous avez la mesure européenne, ça y est, numéro éveil patriotique, le pasteur Israël. Non, vraiment merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis partout où vous êtes, dans le monde, Europe, Amérique, Asie, Océanie. Pourquoi pas dans la République démocratique du Congo, là, j'en profite, on a remercié Bino Batunion, sur Maman GH, il y a Papa Osé Amani, et sans oublier Tonton Joe Modam qui casse paye, pourquoi pas à Trésor Mbombo, Kawe, gouverneur à Paris, et puis on a passé la servante de Dieu, Noéline Mpoka,
bambote belé maman na Colline maman na Mervie maman na bane belé puis na Bossani pété maman Francis Kampoka maman Déborah Miezi vraiment ba gros bisous et puis na Bossani té maman Jacqueline à Lille bambote belé et pourquoi pas mon ami depuis Paris 14 Carmi Berti Salem et puis Igo Kanizidon. Je remercie mon équipe technique, les grands caméramans, les caméramans intelligents, Nanta Mwamba, la confiance, les savoirs et la confiance de mes frères. Voilà, il y a Belgique qui nous en est. Voilà. Merci beaucoup. La binonion sont vraiment, et ça la rabisso bien, tant que vous allez toujours pour nous aider bisous. Alors, quant à moi, je vous dis bye, mais nous autres, c'est la éveil patriotique. Ah, c'est la bisous, prière, le la soirée, il faut s'en mater. Il a dit donc, prière, tous les loups, ils ont vraiment dédié pour nous soirée. Je vous dis bye, on se retrouve au prochain numéro. Mbote na beno bampangi na muno na ba Congo muke frère na bino Israel Nash yambo yenu ba ndugu yetu wote metafuta niombe vile banilomba ni yombe kwa mkiswahili. Mungu wa majeshi, Mungu wa mbinguni, mina cha peuple congolais yote hii dunia hii kumikono yako, uba protéger, uba sécuriser. Pepo yote ya mubaya hende mbari katika njira na Yesu. Mungu edina bala minaisha minaomba amen. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.